Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zoumel 1000 po ete Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zoumel 1000 epesi bino occasion po ete boyo kaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyoka tango nyonso Radio Zoumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zoumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zoumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zoumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zoumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto Volcan qui yangoya bien Keba Zoumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zoumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo bandeko pona tokoka kobeta masolo oyo tokobeta mokolo ya lelo. Premièrement tokolobela na oitali bongo enterrement ya Etienne Tshisekedi oyo bato mingi bazali komettre en doute pe bazali kolobaloba yango wana équipe ya Radio Zoumel 1000 tokolobela yango lelo elongo na bandeko pe voyage ya Félix Tshisekedi na Afrique du Sud nyonso tu wana tokolobela yango mokolo mwa lelo yango nde ezali masolo na biso ya butu ya lelo. Kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso na oyo etali bongo ba makambo oyo tokolobela na butu ya lelo. Tout d'abord tobaluki nanu epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour na présence na kati na masolo na biso ya butu ya lelo.
pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger. Bote na yo pe moko, yo moko. Pe mbote na Papa Roger. On a Papa Botamba pe na Mama Rosalie. Pe mbote na ndeko Maziza, pe mbote na ndeko je crois bien Congo Dieto. Pe mbote na bandeko oyo tosanganaka na bango boyo bazali te. Pe mbote na ba auditeur na biso boyo bazali côté ya boîte boyo bazo kolanda biso na en direct. Bon toyoka lisolo oyo ya pokwa ya lelo. Bon soki moi ba commentaire na ko bakisa moi ba question soki ezali bon to bakisa. Merci Papa Roger nazongisi le Maroc. Merci, Monsieur Denis Kakoka. Alors, Natango Tobaluki Bongo et pas à Monsieur Ignace Mbuta. Monsieur Ignace Mbuta, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi Monsieur Ignace Mbuta esika ozwan. Merci Papa Roger, merci équipe à Radio Zumel Mobimba. Moi kala vraiment nzambe ya pambola bino na bisika bozali pe na mabota na bino et puis na ba auditeur na biso o ba mesana koyoka biso mikolo nyonso surtout ba vérité bimaka na radio oyo grâce na bino pe na pesi yo moko d'abord Papa Roger Mbote, Papa Jacques et puis na Mama Rosalina, équipe technique ya Radio Zumel Mobimba, sans oublier ndeko na ngai Pierre Maziza pe na ndeko na ngai Denis Bikoka na ba ndeko na biso mosusu to mesana na bango ko zala na bango na kati ya forum bao ba ko rejoindre biso pe bambote na bino pe nzamba pambola bino. Merci, Monsieur Ignace Mbuta. Alors, Natango Tobaluki pe et pas ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger, ngapel okola na pesi yo mbote, Papa Jacques Mbote, Mama Rosalie Mbote, ndeko Ignace Mbuta, Denis Kakoka, ndeko na biso o tosanganaka na bango o bazwi ngonga te ya kozala na biso na pokwa ya lelo lokola Papi Tamba, Congo Dieto, Umberto, vraiment na pesi bango bambote ya mingi pe na bosanite balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 oyo bazo kolanda biso na pokwa ya lelo en direct na ba oyo bakolanda biso tango émission ekozala en ligne na pesi bango mbote pe na tombeli bango pokwa elamu butu elamu nzambe abatela bango na mabota na bango. Merci Papa Roger nazonselio maloba. Merci, Monsieur Pierre Maziza. Alors, natango pe nazali kopesa bambote ya mingi pa ya bandeko bazali kuna kote ya boîte o bazali kolanda biso na minute oyo na pesi bino bambote ya mingi yuti na équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 pe na ebiete mokolo mwa lelo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo mituna na bino ekozala la bienvenue epai ya bato bokotuna bango pe bakopesa bino biano. Monsieur Pierre Maziza na banzi mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo ezali mokolo bino boko solola tokoloba na oyo etali bongo ba sujet oyo tozali na yango mokolo mwa lelo. Tout d'abord ezali bongo enterrement ya Etienne Tshisekedi oyo lelo bato ebele bazali kowanga na yango oyo bato mosusu bazali kokosa ete te azali na ye azali kuna na frigo ti lelo alors que Monsieur Etienne Tshisekedi basi ba enterraki ye mais bazali kolinga kolobela bato vérité te pe na yango tokolobela lisusu na oyo etali bongo voyage ya Félix Tshisekedi kuna na Afrique du Sud na mobembo asalaki makambo nini akendeki kosala kuna nyonso tokolobela yango mokolo mwa lelo. Yango wana ezali nde masolo oyo tokodevelope biso na bandeko po ete moto na moto apesa point de vue na ye pe soki mituna ekozala tokozanga te kolekisela bino na baye oyo bakotuna bino mituna.
mais pona kobanda na baluki nano epai ya Michel Pierre Maziza topesi yo maloba na banzi outi koyoka na ba titre oyo nyonso tosili kopesa ya ba masolo tokolobela mokolo mwa lelo topesi yo maloba toyoka yo po ete nsima na yango baninga mosusu mpe bakozwa maloba po ete toyoka bango maloba ezali epai na yo Michel Pierre Maziza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, merci Nandengo Pesinga Maloba. Vraiment, introduction na yo ezali neti questionnement. Questionnement Nandengo nini. Biso tozali na mboka ya poto, touti kosilisa hiver, sikoyo tobani tokoti na biso na koki koloba na printemps. Nakanisi température ya hiver na ya printemps ekokani te. Tobandi kokoma na ba moi ba température ekomi komata. Soki ezalaki hiver mutu nyonso akoki ko comprendre alobi a température eza na se. Tozomona ata yo mutu ozotambola sikoyo na poto ndenge bamindele bango moko balobaka même le crotte de chien commence à puer. Oyo ezalaki na hiver ekangami libanga sikoyo ekomi koyanduka ndenge tolobaka vraiment ekomi koyanduka. Mais maintenant soki ozwi corps humain nécessairement ekozala lisusu na aspect ya malamu te. Yango nde lelo tokoki koloba depuis liwa ya kondo monsieur Etienne Tshisekedi lelo tozoko kende tozoko poussa vraiment na koki koloba na ba 60e jour tozoko poussa na malembe. Donc je ne pense pas que parce que eloko nyonso tolobaka il faut qu'on soit la précaution. Je ne pense pas que Nandenge et Bandaki ko se présenter awa parce que yemoko Félix Tshisekedi alobaki ke ba convokaki bango na ministère des affaires étrangères ba convokaki bango famille ba kende kuna et que la commune ya Ixelles et Bandaki présence ya Ebembe na territoire na ye et Bandaki ko banda ko poser problème ya sécurité publique dans le sens que battroupement wana ça leur coûtait omoni awa makambo ya liwa etalaka commune etalaka ba institution oyo ya minene te parce que la Belgique na Kogolo ba comme ba état moderne ezali bien organisé oyo etali commune na yo tu assumes donc tu yebaki ke ba activité funéraire mingi e banaki koleka na Ixelles bandaki koleka na Ixelles et yango na Ixelles balobaki que ça leur coûtait bandaki ko coûter bango ba frais ebelé. Donc ce qui pouvait se traduire que le cola nous avons ici na Belgique blackout na côté ya makambo ya papa Etienne Tshisekedi c'est que ekoki kozala c'est probable que bakunda ye mais kokunda wana ba mususu wa manaki koloba kokunda provisoire wana pe eza na mibeko nango ezali nini ezali que enterrement provisoire ezali seulement pour 30 jours. Mais ce qui les autres ont poussé en a déjà dans 60 jours. Et ce bon en a que c'est déjà trop. Donc, corps ezali peut-être déjà enterré. Tout le bandingwana et koki kozala déjà enterré. Mais si c'est enterré, na ba exigence oyo bango babandaki kopesa. Babandaki kopesa que il fallait nécessairement un mausolée boinabo. Mais Papa Roger, tous à la paix logique na biso moko. Papa Etienne Tshisekedi azalaki une activité où
fonction oyo ekomaki ya munene ezalaki en tant que premier ministre, en tant que vice-président, ma fonction oyo ya minene en tant que vice-président ya Assemblée nationale na tango ya Mobutu. Donc ma fonction wana epesaki ye moi honneur. Ndenge nga nalobaki na émission eutaki koleka ke bapesi yo, on te donne la main, toi tu veux prendre le bras. Ezali ndenge wana. Mais maintenant ezali mawa mingi. Soki na poko ya lelo ndenge tozolobake basi bakunda ye. Il y a des informations dans ce sens-là. Ba information na koki kolobake ezali vraiment fiable dans ce sens que papa Etienne Tshisekedi basi bakunda ye na mboka Belgique. Basi bakunda ye. Bon, bakunda ye pourquoi? D'abord, pour un problème, il y a insécurité oyo yango et pendant qu'il y a insécurité dans le sens il y a ordre public. Battroupement oyo et pendant qui kozala, que ce soit dans le funérarium, que ce soit dans le lieu ya matanga. Mais ce que bakundiye pour nini ezali d'abord faute ya biso moko ba congolais. Naloba faute ya biso moko ba congolais sur le plan général et particulièrement ezali faute ya parti na ye. Un leader étudie makambo oyo ezali ya batu ebele bazokoloba. Parce que na monate que un professeur par exemple il y a université et cherche la bonne réponse na ba étudiant na ye. La bonne réponse doit sortir du professeur et bobima na ba étudiant na ye te. Yé a poser question. Si elle manque peut-être à copier sa bonne réponse, alors bien expliquer ngai pour la nini opesi réponse wana. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Ba Félix Bazoko Linga, komitia caché ya ki leader, mais baza na charisme wana te. Baza na poignant wana te, baza pe na mayele wana te. Pona nini na lobi yango? Pourquoi demander la vie ya ceux qui ba combattant? Pourquoi demander à vie à ba combattant? Et maintenant, ceux qui va combattant on a ba PC à vie na bango. Et bon, pourquoi Yé Félix alingi akende a salué choix pas parmi les combattants mais parmi les leaders na loba ndengwana parmi les leaders a salué choix na yé pour na kokende dialogue au ya Sénégal. Pourquoi azui ba combattant te azui 3-4 combattants ndenge basengaki na délégation wana apesa bango alobi bokende ko discuter na bateau. Donc quelque part ezali pe moi buzoba ezali buzoba oyo yé azoko affiché. Bon papa Roger yo lobi lisusu question ya tourné oyo ya Félix asali na Afrique du Sud, asali na Angola, asali na bamboka mosusu. Papa Roger, tout le monde, Félix n'arrive pas à comprendre et n'arrive pas à savoir le rôle réel oyoye azoko jouer. Rôle réel oyo Félix azo jouer, yazoye ba yangote. Azoye ba yangote. Pona ni nazoloba ndengwana. Félix abimaki Ake Libanda en qualité de qui? Pour na IDPS, il était Mouto Azali chargé ya relations extérieures. Poste Oyoye Azalaki Liboso, Bacha Moutou Moussous. Bon, 2, na kati ya IDPS. Na kati ya IDPS, il était Aza secrétaire général. Qui l'a mandaté?
Ce qui te lobby lelo nakati ya rassemblement. Mais ce problème au niveau du rassemblement pose déjà problème. Ils ont posé problème déjà bah, poste wana parce que poste wana ça n'existait pas. Et bazoko contesté, on ne conteste pas Félix Tshisekedi, mais bazoko contesté déjà poste wana oyo ye azoko assumé. Batu nyonso bazo contesté yango. Mais naba eko oyo tozoko zwa. Félix est allé chercher quoi? Félix est allé chercher un soutien militaire. Toloba yango vérité. Félix est allé chercher un soutien militaire na Angola. Akeko Lukape soutien militaire na Afrique du Sud. Revenons un peu na message oyo famille ya M. Etienne Tshisekedi bapesaki na Bruxelles. Soit disant que bango balingi sécurité ya depuis ya tata na bango ya noko na bango ya leki na ya na bango ezala assumé. Je parle à la famille sur le plan général. Ezala assumé par MONUSCO. Mais il y a en Afrique du Sud à quelque senga soutien militaire. Est-ce que soutien militaire wana? Question à liboso peut-être toko luka to répondre yango na bandeko oyo tozana bango awa na kati ya forum. Est-ce que soutien militaire wana pour faire un coup d'état, pour sécuriser la dépouille ya tata ou pona litambonini? Mais ce qui pona pour sécuriser, est-ce que Félix Azali na pouvoir wana ya kokende kosenga soutien militaire libanda et que soki na loba ba accordé ba koya na Congo comme des mercenaires ou comme ba occupants? Mais maintenant soki ba yé na Congo sans autorisation ya pouvoir, est-ce que les militaires ils vont combattre avec qui? Avec notre armée pour sécuriser le comportement où il y a des combattants na bango? Mais ce qui va bundi na armée na biso. Eza ekozala que Félix a mis guerre entre deux armées na kati ya ville ya Kinshasa. Mais rappelez-vous maintenant de ce qui s'est passé à Kisangani, quand les deux armées étrangères se sont affrontées na kati ya ville ya Kisangani. Donc, Babiloko wana Papa Roger ezali pasi. Donc, et quelque part, soto landi ata Roger Lumbala muto azalaki na rébellion ya M23, azoko lobake Félix azangi maturité politique. Donc azo sala ba makambu moko à tel point que azo mona ke a commis leader. Donc on dirait que Liwa ya tata na yesa l'arrange parce que c'est lui qui maintenant a commis la commande, il y a IDPS, a commis la commande, il y a makambu nyonso, alors que azoko maîtriser yangote. Il ne maîtrise pas même politique nationale et même sur le plan il y a politique internationale. Azoko maîtriser yangote. Il ne sait pas, donc il faut que Nakanisi, il n'a pas été bien formé. Voilà, et l'okonga ina koki koloba yangwana parce qu'il n'a pas été bien formé, ou il a été bien formé, il n'a pas maîtrisé formation wana. Papa Roger, donc Nakanisi, c'est à ce point-là. Mais maintenant, pour épingler encore, Makambo Oyo ya, en résumé, Makambo Oyo ya funérailles, Nakanisi température Oyo ya poto,
parce que cercueil oyo tomonaki ezalaki cercueil ya papa na biso ezalaki te cercueil oyo ekendaka voyage ya musika et après un long moment et cercueil tant okendeki une église ezalaki déjà scellé. Donc lelo bato mosusu bazoloba ke le corps est dans le frigo, donc babimisa corps wana na cercueil. Est-ce que ata awa na poto biso nyonso toyebi voyage ya pamba ya ba vivre frais, ya ba vivre frais, ce qui éouti que ce soit Italie pour l'Allemagne et le recours en Allemagne, on doit mesurer la température. Ah bien non, et soit qui rupture à froid, est-ce que nini ezalaki en panne au comment et biloko wana ezali déjà déclassé. Mais papa na biso to yebi ke era auti funérarium ezali na eza morgue te. Funérarium ezali la personne est à l'air libre, donc si koyo muto azalaki à l'air libre pendant un certain temps bazoyer bakende kochaye na morgue, est-ce que vraiment tokoki ko raisonner? Mais si c'est le cas, mais timo ya lelo parce que na morgue ceux qui muta koufi na hôpital ici gratuité ya morgue c'est 3 jours. Au-delà il y a 3 jours vous commencez à payer. C'est la même chose aussi dans le funérarium. Au-delà, il y a, je crois, il y a 1 semaine, vous commencez à payer. Déjà, au bout de 3 jours, bango bazalaka, bengi, batangi. On dit, maintenant, le corps commence à bouger, batangi cercueil, batangi couvercle wana. Donc, voilà un peu, Papa Roger, nakani ici que, Papa Etienne Tshisekedi basi bakungaye peut-être tombe oyo bazoko lakisa ezali ya yete, mais et c'est une hypothèse oyo batu nyonso lelo bazali na yango balobi papa na biso basi bakungaye, parce que même silence ya côté ya famille et silence wana ezoko traduire makambo ebele. La famille ne réagit plus concernant makambo ya funérailles. Même yemoko Félix il est à l'aise alors que akoki kozala ndenge wana te tant que depuis et atata na ye ezali nanu akoki kozala ndenge wana te. Et probablement même lelo tokoki koloba Monseigneur Mulumba ndenge azongaki wana, je pense bien que na badate wana déjà nzoto ya kondo papa Etienne Tshisekedi ezalaki déjà ya kokundama, parce que soki te nde tozokomona banavette na Bruxelles. Voilà Papa Roger nazongiseli yo mali. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors natango na kosenga na bandeko bazali côté à boîte soki mituna na bino ezali bobongisa yango déjà po botuna nazwa ta ya kotanga yango pe kolekisa yango na esika ya moto oyo bino bokolinga kutuna motuna na bino. Na tango oyo na baluki bongo epai ya monsieur Ignace Mbuta. Monsieur Ignace Mbuta na banzi uti koyoka monsieur Pierre Maziza na nyoso uti koloba. Topesi yo pe maloba tozo a point de vue na yo s'il vous plaît. Merci Papa Roger, merci Ndegonanga Pierre na briefing ya osali pona tous les deux nani topic yo tolingi tosalela nani émission ya lelo. Premièrement nakoloba ke bato yo bazolobela ba makambo wana tout ça ya kodiscuter sur kokundama ya Mowei. Donc eza vraiment soni surtout pona biso ba bantu na niveau situation wana ekomeli tokoki kotia mboka mobimba en arrêté
pour na liwa ya mutu moko akokunda mutu to komi on dirait que donc biso ba congolais to komi un peu ridicule quoi na sens wana mboka eza arrêté pour na toyeba bakokunda mutu place nini tout le monde discute sur ces problèmes là eza sujet te oyo biso to ko discuter yango parce que toyebi ke soki mutu akufi suka nango ifu bakunda ye mais lelo sikoyo okundama ya mutu liwa ya mutu ekomi monnaie d'échange pona ke non pona ngana dingi na accéder boye na ifu na céder na koto yo boye non ekomi caution kwa neti na tribunal ke non lokola oli pona to bimisa yo il faut foutre caution donc caution ya comme premier ministre Zande Bemba Papa na ye donc c'est une honte pour nous étant qu'Africains, étant que Bantou, étant que Congolais surtout, vraiment c'est une honte. Na pour revenir sur le problème ya Wokunda Papa na biso de fin Tshisekedi. Na loba yango, li loba Nzambe eza clair na point que oyo mutu aloni yango pe ago récolter na vie na ye. Soki olona ki nzizani, olona ki désordre, vie na yo tina suka ya bomoi na yo ekozala toujours na désordre. Donc lelo bato bazo kama pourquoi il y a toujours le désordre autour donc du corps ya mort ya Papa Biso Etienne Tshisekedi. Parce que c'est ce qu'il a sémé toute sa vie. Il n'a jamais sémé l'ordre, il a sémé le désordre. C'est ce qu'il est en train de récolter jusqu'au dernier moment. Tina ma belle place à Zokende, a toujours na désordre wana. Ya lonagi nguba, alzo ko récolter nguba. Alonagi masango, azo récolter masango. Exacte que non, ya lonagi nguba ya okuta bilangana ye masango na masango. Non, ça ne se fait pas. La parole de Dieu est juste. Ce que lui l'a fait aux autres, c'est ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Bato bakamwa yango te. Bato bakoki kokamwa bao bayebi liloba Nzambe te, mais o bayebi liloba Nzambe bakoki kokamwa te situation nyonso oyo papa na biso azo subir tina liwa na ye. Abakokamwa te. Tango bato bazoloba donc démocratie ou quoi que ça soit, regarde aujourd'hui des ordres oya la kisaki, éducation ya pesaki, ya mo ils ont continué de l'on. Na bato na ye, comment yo soi-disant moana, soi-disant maman, mobali na yo, soi-disant petit frère, grand frère na yo, bozana droit ya kokundande konabino, vous pouvez demander donc permission na bato mususu o bazana droit kutu na koro wana ti. C'est une honte. C'est une honte en tout cas na point wana. Donc ndenge kambuta piera uti koloba na ebi ke ba loi ya Belgique ezo permettre teke e Coca-Cola lekisa mikolo po korwana evanda. Chaque pays ezana ba droit nango. Et puis soko tali corps humain et se décompose aka. Comment bakoki ko garder corps wana evanda kaka ti bakunda yango te? Non, eza pratiquement impossible. Donc il faut le long ndenge mbuta piera uti koloba bakunda yango, mais ils veulent pas dire aux gens. À propos, il y a un voyage à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, il n'a jamais été formé politiquement parlant. Félix Tshisekedi fait le jeu de Moïse Katumbi. Azo sale logo mon côté. Azo sale le jeu, il y a Moïse Katumbi. Il y a un logo Félix Tshisekedi azo sala. Politiquement parlant, il ne connaît rien. Yo mutu vraiment osana conscience. Papa na yo akufi. Obandi na yo kotambola. Donc comme si kokufa ya papa na ye, c'était une occasion pour lui maintenant de faire vraiment la politique, de faire valoir aux gens qu'il est politicien. Donc il sent que papa na ya kufaka, donc alingaka l'accent que aza politicien. Ce qu'on a sur place problème ezali yangwana. Na soi-disant moi si na ye bokilo na yo vraiment aza kuna ndong na frigo soi-disant so azaka na frigo tilelo.
yo komi na yo dongi première dame kwa ya kotambola na mobali na yo bozo ke de koluka soki nini. Donc Félix Tshisekedi azosala DG ya Moïse Katumbi et logo mususu Félix Tshisekedi azosala les anamote. Mais dans tout cela, on va voir les conséquences que ça va donner. Aujourd'hui, tout un pays est arrêté à cause de Bozoba wana. Ce qui bolandi lelo débat, je pense, ce qui est lobisto lelo, Jean-Marie Kassanga avec 4 femmes bazalaki wa Noëlla Madinga, Barbara Njimbi Banani, tout ça. Vous allez suivre ces débats là, Bogoyoka, na basi vraiment sont arrivés au point que ba commis vraiment na souka quoi. Que tout un pays est arrêté autour, il y a les Kambumoko et Sanganangotina. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que Moïse Katumbi tire les ficelles de gauche à droite, de sud, de nord. Donc, il y a un tiré ma ficelle. Donc, il y a un pays comme le Grand Congo, Oyo Batu Bazali. Les gens qui pensent, qui réfléchissent, donc les intellectuels qui tout pays na biso ezala vraiment na de kolo ya cri qui kaka potos de la bapine ou ta soki wapi potos tia na car wane ko batambola ezama wa trop papa Roger ezama wa trop donc et komi kutu na point moko kutu nazolo belaka ngo lisusu te même na soki tozana groupe ya batu je ne vais pas parler même de ça parce que pour nga ezopesanga soni ya kosakana te qui na mokili mobimba bazoyeba ke mboka lokola Congo eze stationné za likolo akri ezozela bapine et outa quelque part. Est-ce que beaucoup vous imaginez papa Roger basango o biso to yebela di basango ke bazaba sango pona liloba ya Nzambe lelo basango bakomi na bango basango ya liloba ya politique ya Nzambe lisusu te. Donc il y a une confusion totale de l'église catholique. Bon, moni, ce qui botali vraiment Mikolo, Paul Kagame a été reçu par le pape François. Bon, et puis pourquoi? Parce que l'église catholique a été à l'origine de massacres partout dans le monde. L'église catholique. Aux Zuba, nani, génocide arménien, aux Suisses, génocide du Rwandais, l'église catholique a été au centre. Basango, Babe ya Kigali basenga di ba pardon. Kagame a dit ce n'est pas vous de demander pardon, c'est le pape qui demandera pardon na peuple rwandais. Suite à makambo ebandi koleka na Congo, que babandi ko attaquer l'église, que déjà l'église catholique na Rwanda eza déjà mal vu. Alors le pape a craindre que le climat wana est traversé le sous na Congo déjà et bandi ko traverser. C'est là où il a eu le temps de recevoir rapidement Paul Kagame pour asseoir des esquisses au nom de l'église catholique pour calmer la situation. Et aujourd'hui, vous avez que Basango va se permettre de Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour faire quoi? Étant que prêtre, pour faire quoi? Dans le Conseil de sécurité, Bino Boza Basango pour l'église, soi-disant l'église au milieu du village. Si vous l'église catholique est au milieu du village, l'église catholique est au milieu de la rébellion, parce que ce sont eux maintenant qui dirigent toutes ces conneries qui se passent dans le Congo. Un prêtre qui se permet de dire que toutes les institutions du pays, elles sont donc elles sont hors constitutionnel. Entre-temps, l'article 70 de la Constitution du Congo dit que le président de la République en place reste jusqu'à la nomination ou l'élection du prochain président. Comment il y a que non? L'institution nyonsto ya mboka na biso ezali donc hors cadre ou bien eza anticonstitutionnel. Un prêtre. Donc bozo mona comment Église catholique bandi ko préparer déjà même na koloba en terme génocide na niveau ya Congo. Parce que bango mutu baza wana ba syndicate ya maboko wana nyonso ya kopanza Congo na biso. Na
na kati ya article bokotala soki nani boyebi un ancien gouverneur ya biso ya ville à Kinshasa, un certain nani Kabaïdi wa Kabaïdi. Il a parlé, il a donné des donc moi bendis ya mike sur l'église catholique et sur la Senko elle-même. Kabaïdi wa Kabaïdi est allé loin encore en disant que la Senko est financée par la CIA. Donc, intelligence oyo yaba américain, CIA, service de renseignement à Bango. Alors, quand vous voyez maintenant l'église catholique, la Senko wana ba komati na niveau ya ko rendre compte dans le conseil de sécurité, ça prouve quelque chose, Papa Roger, que vous pouvez comprendre qui est derrière la Senko. Et pourquoi la Senko prend les devants. Yo, oloba dit que non, Bakor, il y a les 18 et ça dit inclusivité. Bosuko Bakor, yo, moute combien inclusif. Aujourd'hui, nous voyons que le rassemblement est divisé. Que donc, yo, suko, yo, moute za inclusivité. Ozo, on a place nini, église catholique et zo même Congo d'Abisso. Alors, malgré toutes ces choses-là, Papa Roger, peuple congolais baza toujours endormi, baza toujours yakolala. Bazo pour comprendre que non, cette église-là nous amène dans les grands trous. Oyo, peuple congolais tout se retrouver, le Congo est partagé. Tant que bango mongo bazo le baké plan B, bango yana plan B, bango sala boye. Est-ce que plan B wana boye biezani? Oyo bango bazo linga ko yana ngo, to yebi angote, Papa Roger donc. Donc, au monde, plan B. Ah, bah, où tu as conseil de sécurité. Donc, ça déjà prêt pour la plan B. Il y a un moment même, Félix se permet à tourner en Afrique du Sud, en Angola, tout ça. Si aujourd'hui ça barde donc au Congo, c'est toute l'Afrique qui va s'enflammer. Bango bazoye bayangote. Et ça, Afrique mobile pour s'enflammer. Et ça, quand Congo pas battu, Angola est abrasé, l'Afrique du Sud même. Zuma lui-même, il est contesté. Qu'est-ce qui fait pas que la situation à Congo est là, on bateau, là, qui pour l'Afrique du Sud, pour battre ton bocapé, pour battre l'Angola, il a pouvoir. Qu'est-ce qui c'est? Nous tout le monde va y bien azati. Donc, Papa Roger, en quelque sorte, il y a Papa Nabiso a récolté Oya Lonaki. Alonaki Nguba, Yamwazo Lokota Nguba na bilanga na ye, Alonaki Masangu, Yamwazo Lokota Masangu na bilanga na ye. Wan ezali lobansambe, ezangaïté. Tant que lui il avait semé la terreur, le désordre, Yamwazo récolté le même qui n'a tombe na ye, Alana désordre. Lumumba aujourd'hui, nous ne connaissons pas là où il a été enterré. Baba Kimba, to éviter Bakunda Bango Wapi. Donc, tous ces gens-là, que lui, il a fait vraiment, à rendre vie na Bango, misère na bana na Bango lelo, toutes ces familles qui sont malheureuses aujourd'hui. Bana Lumumba, ba yebi kutute corps à père na Bango, ces enfants-là. Et comment maintenant, bazwa corps ya mutu, oyo asala ba mininga nengwana, ya mérité bonheur o ba mininga ba mérita ya côté wane community que l'obanzambe ça injuste, mais moi je sais nzambe onga na sambelaka asa juste et tu sais que il va récolter cette justice là ya moga liloba suka na zaki na mwa ba sa Papa Roger. Merci. Merci monsieur Ignace Mbuta. Natango yope to baluki epai ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka, toujours point de vue na yo, s'il vous plaît. Oui, Papa Roger, na uti kola na bandeko. Bandeko mi bale ba maziza na ndeko Ignace. Makambo ya uti kola ba. Mais pas surtout ya Ignace. Na sepeli mingi leri e ayiko loba makambo ya Senko. On dirait que Papa Roger, Ignace Azalaki, est une émission et Routaki pour les chaos, tout ça qui
mikolo kuna eleki ndenge ya lobi ndenge na mona kase na lobaki yango ke Senko azali wana azoko créer ba monstre na lobaki yango pa ndeko Mbuta Ignace po Senko esika ba impérialiste bakoti bazoko luka kosala mabe na mboka na biso c'est via par Senko soko moni Senko omoni lien na bango na bakatumbi na bagroupe wana mosusu mais na bandela nano koloba mpona makambo oyo matadi funérailles ya papa ya Tshisekedi bandeko eloko moko il fallait biso bakongolais totala vraiment na bokebi ndenge événement eza kolekana mutu soki balingi bamema ye na bamboka mosika bambomaka mutu soki bambome mutu bandeko na ngai eza batiaka mutu na cercueil hermétique bakangaka yango moyen mboko ngwa lisusu eza te eza ndenge wana mais lere baexposaki nzoto ya papa Tshisekedi ezalaki soko botali malamu azalaki mutu bazalaki na makanisa komema ye na Congo te azalaki mutu bakende okunda na Congo te po azalaki cercueil ezalaki ya kofungwa et surtout ce qui concerne surtout oyo etali ke ebembe eza lisusu bazogarde yango na bafrigo na frigo ya hôpital na morgue ya hôpital soki pompe funèbre eye kozwa pompe funèbre wana banani babengisa ezali nde famille ake kozwa ebembe na hôpital du baremettre ebembe na maboko ya famille oyo esika wana batiaka mutu na cercueil na présence ya famille ale directement bakenda yango na pompe funèbre nyonso wana ezokolakisa mpe bapompe funèbre wana balandaka mibeko oyo ezokosalema par exemple tel commune na mboka na biso na mboka oyo Belgique ebembe esalaka boye bacérémonie tobandaka na bacérémonie ya boye mise en bière exposition après exposition soki azali catholique ou bien protestant ou bien nani tokomema ye na église na ye oyo ye asambelaka basaleli ye messe kosalela soki basali messe esili po messe ezalaka cérémonie ya suka oyo basalaka oyo ya kopesa au revoir babenir nzota mowei esi paf direction ezalaka toujours cimetière yango wana nga nazomona ke bafamille kote ya bafamille bazala na makambo ya na bango soki baza na makambo na bango na kati ya famille bakamata te ke babambela biso nyonso Kongo mobimba likambo wana soki baproblème na bango tolingi tokunda ye na secret bakundi ye na secret alors
basala chantage te na mboka alobela peuple que voilà nous ne voulons pas que suite à ça et ça et ça botika toto bakambo ya ebembe ya tata na biso bien ya mobali na ngai okota ngo c'est fini etali biso etali bino etali Congo te parce que bino pour deux organisations ils allaient l'octer bossa la chantage na mboka pour qui mokoze il faut avoir ebembe ke il faut gouvernement oyo ya côté ya ye moko Tshisekedi atikaki testament ye moto nde akoyamba ebembe wana liwa ya moto ekomi na makambo ya gouvernement mpe ya mibale papa Roger ndeko Maziza abosanaki kosoulever débat moko concernant statut ya ye moko papa Etienne Tshisekedi awa na mboka Belgique parce que papa Tshisekedi aza na ndako awa ndako wana asombaki yango camp ndako wana asombaki yango parce que ngai naza mpe moto akala awa na Belgique le na yaki na bane 90 Tshisekedi bana na ye soki Martin banani tout ça bazalaki déjà koto na poto banda kala baza kovivre na ndako wana. Alors na loi belge yo mopaya oya kosomba ndako na Belgique papa Roger okofuta parce que moi ozwa nyongo na banka awa eza te oya na mbongo en espèce Belgique akoluka koyeba mbongo wana ozwaki yango wapi ye asombaki yango je suis sûr et certain na moment oyo azalaki ministre parce que source ya revenu na ye bayebaki ya mibale na mita wana po osomba ndako il faut résider na kati ya ndako wana. C'est pourquoi boza komona bana baza ko vivre kuna na kati. Yo papa il faut okende komisa na commune. D'où il faut bapesa yo carte ya résidence. Parce que bampaku ba revenu cadastral impôt immobilier, il faut ofuta kango. Yango wana ozomona ke la plupart papa Roger nazoyebisa yo c'est et la vérité papa Mwando Nsimba wana oyebino boyoka kike papa Mwando Nsimba azali belge. Vous avez ici que vous avez une nationalité mingi parce que même à l'époque à Mobutu et c'est là que ce que va ligner qu'on soulève ma cambo ya double nationalité double nationalité ils allaient le moko secret c'est très sensible parce que biso to fandi awa l'air musée à côté qui na Kinshasa na Congo papa Roger awa na surtout na Belgique awa ba voiture oyo ezalaki immatriculé okomona KM ba voiture ministérielle tout et yaki awa te ezako circuler awa na kati ya Kinshasa
ya Belgique. Bayi matriculation ya KN. Batimisaki biloko na bango tu awa. Yo zangi identité na mboka wana. Okotisa biloko te biloko wana nyonso baza kokende bomba ngo wa. Abandako na bango. Parce que nga na moni na ndenge bango bazowanga na balobi bakunda ye te. Mais mutu wana mosusu batie bacommentaire c'est un autres mowei bamemi yango na Suisse bakende kosala yango soki nini. Mais mutu wana tie commentaire, mais pourtant c'est un Belge résident. Mais so biso totali na baloi oyo ya mopaya akoki kosomba ndako awa na Belgique. Il faut comme na moment wana il faut na période wana 1989 ou quelque chose comme ça. Il faut à la résident. Bakopesa yo identité. Yo ko bando ko futela ba revenu cadastral. Commune yeba yo commune oyo esika ndako wana ezali. Il faut ba enregistrer yo. Wana ozomona papa Roger biso na niveau ya ba politicien na biso, il faut toloba parce que bango bazokosa biso mingi yango nga na turo kuna na lobaki pourquoi kokosa bino kuna bozozala na ba double nationalité. Bino bakambi bozo kamba biso bino na ba double nationalité ba mususu te bana na bino ba poste ata baza na ba double nationalité biso ba mususu toza na droit na ngote. Alors yango biloko wana l'injustice boulemi ya pouvoir oyo bango baza na ngolo koso ya mbongo yango wana pe ezokomema mboka na désordre. Désordre wana nani azoprofite nango basenko na groupe bakatumbisi ozomona yango wana sikoyo bato ndeti ba Félix bakomi kobeta batolo jusque na ekomi senko kotoyo akeno na niveau ya conseil de sécurité ndenge ndeko nani auti koloba ngape na dénoncer ki yango ndeko Ignace turo na émission eleki o senko azoko kosala makambo neti akomi institution. Ye nde mutu azopesa pouvoir na Kinshasa na Congo. Ye nde akomi neti peuple yo nde naponi yo kende place boy yango na turo kuna na lobaki ke senko azo créer ba monstre mosusu bini yo yazo créer ba Félix yake de kosenga ba aide militaire na Angola ou bien na Afrique du Sud etant que qui soldat po akota na mboka ya mboka mosusu ezali lobake l'état congolais nde mutu ekosenga aide bipa na bango. Or soki ezalaki ke po bakengela bango mpona makambo ya ebembe ya papa eya bango batia sécurité. Est-ce que biso toza na armée te tozali na police te?
tura oyo ye papa Tshisekedi azongaki lera awutaki kozonga mpo après avoir kozwa basoin. Monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît, nalekisa motuna moko euti epai ya ndeko Monsieur Mukuna na ville ya Liège na mboka Belgique akomi boye akomi me ngai nazali kokamwa bino na bamakambo bozali koloba nayebi te soki bozali koraisonne ndenge nini. Est-ce que boyebi te ke président Etienne Tshisekedi azalaka na bambongo na ye deja ya mingi ndenge ezali wana na bambongo na ye basi bafuta deja bambongo ebele po ete kor na ye ekoki kovanda awa na Belgique kosala ata bambula ebele bagarde yango jusqu'à ce que makambo ekobonga na Congo po na bakende kokunda ye. Est-ce que bozali comprendre yango te bino bokanisi mbongo oyo président Etienne Tshisekedi azalaki na yango ekoki kofuta te ba taxe po ete bagarde kor na ye jusqu'à ce que makambo nyonso tu ekosalama. D'ailleurs ndenge bozali koloba bozali kobosana ke Félix Tshisekedi asi asalaki ba démarche nyonso pe asi afutaki ba makambo nyonso esika kor ya papa na ye ezali ndenge ezali wana bazali kozela kaka makambo na Kongo ebonga po sima kor ekende. Bomoni te ke makambo bino bozali koloba bozali comprendre te makambo bozali koloba bato tango bazali koyoka bino bakoki koseka bino pona babiloko bozali koloba po babiloko bozali koloba bozali comprendre te makambo nini bozali koloba makambo bozali kobosana ete famille ya président Etienne Tshisekedi na mbongo oyo président Etienne Tshisekedi atiki ezali ya mingi oyo ekoki kosala ba makambo nyonso. Alors botika koloba ba makambo ya boye po soki bato bazali koyoka bino bakoya koseka bino pamba. Ok, monsieur Denis Kakoka maloba ezali epai na yo na banzi outi koyoka ndenge nini ndeko auti koloba soki okoki pe kopesa makanisi na yo to oyano na yo na ondeko auti koloba maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, papa Roger nalandi esekisinga motuna wana oyo ndeko awuti kotuna esalingana pasi po mutu mobimba soka neti aza na mboka Belgique atuna motuna ya ndenge wana. Papa Roger nazoyebisa yo awa na mboka Belgique mutu soki akufi na loi ezali boye nalobaki yango turo kuna soki mutu akufi na ndenge moko liwa ya normal oyo ya maladi ezali 6 jours. 6 jours après il faut bakunda ye. C'est la loi belge. Soki akufaki na mort violente oyo esengeli ke basala autopsie. Mort violente ezali par exemple babomi ye na babane ou bien liwa ezali provoqué na maladie te mais par eloko boy wana juge nani procureur du roi azwaka décision ya basala ye autopsie. Autopsie wana o bakosala ye ekozala na nini ezali bamédecin légiste akozali sur l'hôpital te bakokende kuna basasi mutu même babongo même mutu bapanzi biteni baluka eloko nini akufeli. Est-ce que mutu wana bokokamata ye lisusu baexpose ye mutu deja basi bakatikati bacerveau bakati bacerveau banini bapumo biloko akati bidio surtout babimisi. Alors ye azokoloba Tshisekedi azalaki aza na bambongo. Oui biso toboyi te à l'époque de Mobutu
il a été azalaki ba ministre. Mais la loi belge pour afuta bampaku na ye awa il faut atia adresse na ye wana pour ba service nyo surtout il faut ba vivre na kati ya ndako wana. Mais concernant que Félix akende kofuta ke bo kamata botika ebembe ya papa na kati ya frigo wana oyo zokoloba na frigo ezalaka na température nini oyo ekoko kogarde mutu te kino yokandisi frigo ya funerarium ezalaka -10, -20 ezali frigo normal ndenge yo tiaka biloko na frigo na yo après 2 jours soki mikolo eleki epoli yo tia biloko na frigo na yo te epoli après. Alors tika buzoba wana ndeko zala na makanisi olie bino bosambwisa ebembe ya mutu oyo bino bolingaka bosambwisa ebembe ya papa ndenge wana ça ne va pas. Papa Roger nazongiseli omalo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, natango pe tokopesa maloba epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza topesi o maloba soki pe oko répondre na motuna oyo ndeko utaki kotuna epai ya monsieur Denis Kakoka. Maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger na ndenge opesi nga maloba. Ndeko oyo atuni motuna na ye en disant que monsieur Etienne Tshisekedi alaki na bambongo na ye Félix asali nyonso po batika nzoto ya kondo na morgue. Nakanisi ndeko mbongo eza secret ya mutu. Ezala Mobutu bana na ye yo mutovani na mboka Belgique oyebi nakanisi bana Mobutu ba mususu kutu baza na ba peut-être na bandako oyo bango moko basombi bandako oyo Mobutu oyo biso nyonso toyebaki ke azalaki mutu ya mbongo ezalaka lisusu te. Donc na bamboka oyo batu ebele babotola bango bandako bateka yango et puis déjà awa na poto ndenge ezoko se poser wana soki yo okufi bino moko boyebi ba compte nyonso ezalaka bloqué jusqu'à ce que bakoya ko établir ba droit ya succession pour okoma na nini wana okoma na droit. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. Deuxièmement, azalaka na bambongo na ye toboite. Pourquoi bosalaki ba cotisation ya mbongo ya Imperium? Pourquoi awa pe ba communiquer ba circulaire ya parti ezoko senga na chaque soki ba fédération batinda ba 5000, ça va faire combien? Soki mutu azalaki na mbongo na ye tomoni na papa Mwando Ntimba, il a mobilisé qui? Mais soki totali vérité, celui qui a plus servi la nation congolaise, c'est papa Mwando Ntimba. Sur la scène politique. Mais est-ce que sa famille a recouru peut-être chez des amis? Sa famille n'a pas recouru na gouvernement. Peut-être Atabasala ki yango. Mais ça n'a pas eu écho ndenge ezali awa que le gouvernement a supporté même Matanga. A supporté même ma voyage à famille.
na yo mutu ya mbongo na biso ba congolais oyo tozoko souffrir et l'état a sorti l'argent lelo 250 000 oyo l'état a foutu déjà société wana po basalela ye mausolée ekei mai mais kokoloba kaka ailleurs bambongo ezo mais mbongo wana kaka ekoki kobimisa ba mama boni na maternité 250 000 tozwa kaka 1000 donc 250 mama babimi na maternité oyo bapesi vie na mutu. Donc makambo oyo ya mbongo on ne peut pas aller sur na terrain wana parce que ça fait 32 ans et lelo yozoloba azalaki na mbongo na ye awa gouvernement kutu bazoko lobate balobi nous avons un protocole pour les anciens premiers ministres. Traitement ya papa na biso yo kanisi gouvernement à intervenir te. Quand il fut malade yo kanisi que gouvernement à intervenir te. Alors que si tu es résident yo ndenge ozali wana ozana mutuelle tu payes combien au futaka combien na traitement au lieu ozwaka tu es en Belgique ozana mutuelle et papa na biso Etienne Tshisekedi ndenge azalaki akoki ozanga mutuelle te na mboka Belgique akozanga mutuelle te. Donc tous à la capé parfois assez honnête, tous à la capé assez honnête. Donc ezana ba makambo mususu peut-être erreur ezalaka na pouvoir c'est de cacher beaucoup de choses. Oyo parfois ekoki kosambwisa mutu. Donc gouvernement peut ba komaneti monsieur André Kimbuta a kobimisa parfois ngomona kaka vérité moko mais bota la vérité wana ndenge ekitisi Martin Fayulu vérité moko kaka mais ba Martin Fayulu na kati ya opposition wana baza ebele to monaki na pesa exemple famille ya papa Bomboko ils ont remercié le chef de l'État malgré décès ya patriarche Bomboko na retour na ye alobi tout ce que vous avez fait pour la santé ya papa nous vous en sommes gré. Mais c'est ce qui manque na famille parfois ya monsieur Etienne Tshisekedi honnêteté na côté wana oyo ba Félix lelo ba koma lelo ye Félix azoko wela mais abosani ndenge abandaki kofinga yango nde bato ya pouvoir pe na côté na bango ils doivent veiller ndeko Denis Kakoka ou ndeko Ignace abimisi ba makambo oyo ya nationalité que ça soit na côté ya pouvoir tout le monde ba preuve que bato ebele tolobaka yango mais on ne veut pas soulever, on ne veut pas ressortir ces problèmes. Papa Roger n'a pas ça exemple moko ya muke. Soki Kambale, un garçon journaliste qui faisait ba discussion mingi na Zakari Awa, balaki na barando na bango. Et il a exhibé sa carte d'identité française, mais il est allé postuler na Congo. Il est allé postuler. Mais accueilli, à qui qu'on postule? Awa na IDPS, qui ne nous dit pas que les loto loba ouvertement que Félix est belge. Qui ne dit pas? Ce qui les lots batou, il y a pouvoir. Balobi, Félix, bon, totondimi, aye la biso, ne fiske, na CV na ye, oyo mutubino boko tia na carte d'identité na ye. Carte,
Félix Moutounioso na Congo ayebi ke azalaka na Kinshasa te, il est résident en Belgique. Atia carte na ye oyo ya Belgique. Mais peut-être à ce moment-là, Togoyoka a commis lettre à renoncer na nationalité na ye belge. Donc, au moment que na Congo, on est parfois trop tolérant et parfois trop sévère na batu mususu. Ba victime ezali nani, ndekonanga ezali bino yolokola ozana lié Joana. D'abord, parfois, ceux qui ont la nationalité congolaise, tu as difficile d'obtenir ton passeport. Tu as difficile. Ceux qui ont la nationalité belge, tu as difficile d'obtenir visa. Ceux qui ont obtenir visa na yo, Erokeyoana, olekisi ata un jour à Pamba. Ata un jour à Pamba. Ogofuta. Okomioana à $200. Mais Tanisa kaka $200, basa ka fufu boni au côté de la famille. Donc, to kanisa kate mutu ya mbongo eza na batu ebele awa na poto ba bele la ke baza batu ya mbongo suka parfois ba botola bango bandako. Ba botola bango bandako pona nini kaka ba précompte immobilier ba assurance babiloko kaka ya ndengwana. La preuve Mobutu. Preuve ya Mobutu eza wana. Ne pensons pas que Tshisekedi a le cas qui Mobutu na mbongo. Même jusqu'à sa mort. Non. Donc, tolobaka na nini wana. Mais maintenant, yo olobi ke bakoki ko garder. Mais on peut le garder où? L'exhumation ya bakor et ça les maka. Que a mutu bakunda ye tozo mona même il y a deuxième guerre mondiale où il y a la grande guerre, il y a la guerre 14-18, tout le monde a quatre. Ce qui va découvrir que va identifier Boutouana, les restes, on dit les restes de cet homme-là, sépulture. Mais lelo yo olobake, on a tout prévu, on ne peut pas laisser encore longtemps na kati ya morgue. Même ba morgue na biso oyo ya Congo ndenge tolobaka mutu na mutu suka abebaka. Soyons quand même francs. Mutu abebaka. Et yo mutu ceux qui ba mbome yo. Mais il y a cette réaction chimique pour bloquer. Mais réaction chimique wana na nzoto ya mowe. On ne peut pas exposer ça na ba visiteur. Pour dire vrai. C'est ça la réalité. Donc cercueil, réaction wana, il faut pas confiner en haut. Il faut pas confiner en haut na kati ya cercueil. Donc vraiment papa Roger ezali mawa mingi na ndenge ya raisonnement ya biso ba congolais parce que lelo on extrapole tout. Congolais akomona tolo bakaka ndenge même batuneti ba honorer Rwanda qui s'exclamait nous on ne pensait même pas que Mobutu akoki kokufa alors que c'était un philosophe asali soki philosophie soki asali science sociale biloko wana ayebi pe et puis de surcroît il est pasteur oyo ayebi ke mutu nyonso aza mortel. Vraiment papa Roger nazom selio maloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Nazali ko informer na bandeko bazali côté ya boîte totikali na 15 minutes oya kozala na motuna moko ya kotuna c'est le moment akoka kokoma yango po ete tokoka kotanga yango tolekisa yango. Mais en attendant na pesina no maloba epai ya monsieur Denis Kakuka toyoka pe makanisi na yo na oyo nyonso monsieur Pierre Maziza uti koloba maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, papa Roger nalingi nasilisa na parti ya oyo etalaki makambo ya Senko. Senko
azali ko jouer jeu moko ya mabe. Senko ndeko Inyasa awuti koloba pe maloba na ye e coïncide na ndenge moko na ndenge na lobaki ke Senko azali kosala job oyo ya kodestabilize mboka. C'est vrai ndenge ndeko Inyasa awuti koloba po Senko aza wana aza en complicité à 100% avec Rassemblement. Tout le babo solo, Senko azali pe membre, tout le bakakabo parce que ba ONG, ba nini tout ça, baza kuna na Rassemblement. Ba Ligue des droits de l'homme, les journalistes sans frontières. Oh, ceux qui journalistes patriotes, bangumo bazolo. Bazali kaka kuna na Rassemblement. Ona nini? Bakoteka mboka pe bazoko luka ben terrain na bango. Tulo kuna na lobaki ke Senko azako luka pe makambo oyo ke o Senko ba lukela Senko pe place na comité de suivi et bifini sous au rôle nini ya Senko a jouer et était ya biso Senko pe azoko luka akota na kati ben terrain na ye na kati pe ezala bango bazoteka mboka libanda po bapesa bango lisusu bapesa bango pe mwa poste yango wana ezokosala biso pasi likolo ya mbongo ke basango wana bazokolata banzambala wana bakoteka mboka po bazwa mwa mbongo eza pasi mingi mboka ngo tokotonga ngo kaka na modele ya boye eza mawa mingi. Papa Roger nazongisi loma. Ok, merci monsieur Denis Kakoka. Nazali koyebisa déjà na bandeko bazali côté ya boîte soki bozana motuna bokoma yango soki motuna ekozala te nde nakoyeba kopesa mot de la fin po ete tokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo. En attendant, monsieur Pierre Maziza, topesio maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Vraiment, eza pasi lokola bandeko ba soulever problème ya Senko. Nga na ko relever ba makambo ebele. Oyo to loba yango déjà awa. Présence ya basango na cabinet ya parti politique comme IDPS. Présence ya basango na l'île de Gorée. Et maintenant, présence ya basango à travers bazoko sillonner monde. Na compte ya niniwana. Mais lelo, ce qui te landi malamu, ces conflits oyo et komi lelo, c'est parti na ba déclaration ya Monseigneur Monsengo Pasinia. RIE a pesi communiqué na ye que ba résultat wana eza ko refléter ni vérité des urnes ni ba makambo belé ya lobaki na communiqué na ye wana. C'est ce qui a fait naître ba problème oyo tozana ngo lelo. Oyo tozali na yango lelo. Parce que ils ne se sont pas tenus à l'écart ou ils ne sont pas restés au milieu du village ndeko Ignace Awuti Koloba. Si l'église catholique bazalaki vraiment batu ya boigna, je dis comme ça parce que lelo, moi je suis un chrétien catholique pratiquant. Mais, et comme il y a soni,
et comme que ça l'a sonné de voir que ce sont et ça famille oyo yangai libota oyo yangai que bakomi ko détruire mboka na biso. Que cherche le prêtre au juste? Na cabinet ya Tshisekedi, directeur naye monsieur l'abbé, et na kati ya famille ya Tshisekedi na lobaka yango. On a un monseigneur membre ya Senko. Donc biloko wana ce que au tient yango sur le plan global au moment que l'église catholique se range du côté pas na koki kolobate du côté ya peuple, parce que le peuple est global, mais l'église catholique se range du côté ouvertement du côté de l'opposition. Je parle de l'église parce que les chrétiens, il y a des, donc l'église protestante, ce sont aussi des chrétiens. Mais l'église catholique se range d'un côté, il y a opposition. Tout le monde comportement, il y a cardinal Monsengo, tout le monde, il y a, parce que les discours prononcés, message oyo bango basengaki na conseil à sécurité, ce n'était pas un message rassembleur, c'était un message donc accusateur. Parce que l'élo, soki ngai, je dis bien, soki ngai nazalaki membre de la majorité présidentielle et délégué nani nyuana, je ne peux plus accepter que les évêques puissent encore présider dialogue wana. Il fallait que ba récuser bango. On a récusé Eden Kodjo sans preuve, mais oyo ya monseigneur, y a monseigneur. Donc la majorité est trop tolérante. On laisse passer certaines choses graves. On laisse passer des choses graves. Il devait d'office récuser. Donc, yo Kuna, tu es parti en tant que membre de Senko pour ce dialogue que yo ozo présider. Yebisa biso olobini. Il faut batuna sango ndengewana par motion. Motion, même il y a information. Yebisa biso na conseil de sécurité yo olobini. Tangela biso awa to débattre yango. Donc, la majorité devait faire ça. Tangela biso, tout débattre. Yangonde ozomona, dans cette précipitation, bango bazoko loba, et si la lobby. Parce que, bayebi très bien que, sauf qui va zongi, ça va chauffer. Ça va chauffer. Yangonde bango, na précipitation, wana ba lobby, peut-être bango, évêque wana, bakozonga mardi, et bon, si lundi déjà va clôturer, il n'y a plus de débat public. Donc voilà, Papa Roger, la Senko n'est pas l'église, n'est plus une église au milieu du village. On prêche même la politique dans les églises. Va communiquer, on a eu droit à communiquer politique, et maintenant, ce qui au tali bien. Bango bazoko loba, Senko azo loba ke texte ezoko régir biso ezali kaka accord oyo ya le 31. Mais mandat ya Joseph Kabila et sila qui le 20. Donc du 20 au 31, on n'avait pas de président de la République. Mais le 20 wana, quel est le message que Tshisekedi avait prononcé? Message nini Tshisekedi a prononcé qui? Et pourquoi? Qu'est-ce qui les a convaincus que le 31 wana balobake, président de la République, azalaka président? Mais ça a été précédé par une phrase. Quand on a dit tout
tout dirigeant ou tout mutu oyo azana mandat électif akotikala en fonction. Et wutaki wapi. Alors que bango babandaki kolobake le 31 mandat est sili. Le 20. Abinui, mandat est sili. Donc, vraiment, la Senko, ndenge azaliwana, la Senko, la retour, il y a Monseigneur Utembi, ceux qui Utembi, il doit donner des explications. Si la majorité présidentielle ne demande pas une explication, en tout cas, na omona bango penza que ils acceptent parfois makambo mususu oyo bakukaki ko accepter. Vraiment la kanisi que na message oyo ya basango na conseil à sécurité, ça m'a beaucoup déçu parce que ils n'ont pas joué vraiment rôle oyo église et kokaki ko jouer. Ils n'ont pas été au milieu du village. Ils ont choisi leur camp. Oyo ezalaki quand il y a opposition. La même chose. L'accusation oyo bango babanda ki ko porter na gouvernement. Babanda ki ko porter na gouvernement ouvertement, mais ba profanation ya ba église, ils ont abordé cette situation comme si ça leur plaisait vaguement. Aborder situation vaguement. Ils n'ont pas dit ouvertement que on a arrêté les gens et que Batouana Basa Batou y a UDPS. Il ne l'a pas dit. Balobi en côté. En disant qu'on nous reproche à l'église Barreta Rwana. Alors que Barreta c'est dû à un homme politique. Mais eux aussi ils sont des hommes politiques. L'église aujourd'hui, bazar homme politique. Et vraiment, autre chose aussi, c'est notre société civile. Mais, société civile, awa poto, d'ailleurs, eyo kanakape mingite. On entend plus parler syndicat. Syndicat ya ba médecin, syndicat ya ba tuboye, batu baza na domaine na bango. Mais oyo ya biso na Congo, majorité aza na société civile na ye, opposition baza na société civile na ye, na bango. Donc, et maintenant, Basango, la Senko, déjà ça fait partie de la société civile. Oyo pe bazali na base ya ba désordre ya ba makambo ebele. Na côté à l'élection. Quand on dit Nalandaki Nani ambassadeur Cheo Kitundu, quand tu l'as déclaré na tribune à la Nations Unies, alobi les 6%, le maigre 6% oyo il y a aide internationale bazo pesa yango na ba église na ba ONG. Mais entre autres, c'est la même église catholique. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Dans le cadre de l'élection. Qu'est-ce que l'église catholique fait pour les élections? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Donc, vraiment, ils n'ont pas si mini. Ils n'ont pas si mini. Ce qui église na biso, au lieu d'être au milieu du village, et comme au bout du village. Merci, Papa Roger. Nazom Selio Malo. Merci, monsieur Pierre Maziza, Bandeko Babolingo, Tokomina, Sukaya Masolo Oyo, Esangisaki biso mokolo mwa lelo, na katina masolo na biso Oyo, Tolobelaki, na Oitali Bongo, enterrement ya Etienne Tshisekedi, pe ndenge nini Félix Tshisekedi akendeki na Afrique du Sud boyoki ba réaction bandeko pe boyoki ndenge nini bato mosusu batunaki ba mituna pona yango minute biso tokomi bongo na suka topesi merci na monsieur Pierre Maziza, merci na monsieur Denis Kakuka pe merci na monsieur Ignace Mbuta pe merci na bino bandeko nyonso bozalaki kuna kotia boîte tolobi ete
bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botunanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengika Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe Président Bolise, tout cela sananga, betona beto mosaïko yo, lusolo yo. Adianti mokomba koba. Adianti mokomba koba. Allez, touchons ça. Adianti mokomba koba. Adianti mokomba koba. Charles Nekolo, Mambalantu. Adianti mokomba koba. Adianti mokomba koba. Adianti mokomba koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makandila, Fier, Jarené,
École Moulouba. Horizon Massamba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelwamba. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala deside sima ya bangonga nde boyebi nini